bino bovandi awa bato ebele na ebite ata kimutema mabe yango bozalaka nango tusa wana nauti kotia video kuna lobi pona makambo oyo ezosalema na Lubumbashi centre hospitalier ya munene bauti ko inaugurer yango kuna centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo et puis poser pierre ya liboso pona construction ya aéroport ya Lwano ya Sika ne bomona ki batiaki même maquette wana na babiloko msusu ebele ba inaugurer kuna wana mais na ba commentaire ozomona batu kaka non atako duki mutima bango bozaka nango oh non eza kutu yete eza projet ya Kabila yango à chaque fois soki kaka ba inaugurer loko mo awa eza ki projet ya Kabila yango Kabila ayaka la konga ka pona ba projet bino moko awa bozoganga bozoloba non Tshisekedi kaka ba promesse ba réalisation kutu ezo salima ba inauguration pe soki salemi bino moko non ezalaki projet ya Kabila pendant 18 ans kaka projet donc bango ba yira pona projet neto mona projet 5 chantiers ate loko moko te ate donc ezalaki kaka projet na projet non bofungola mitema air moko tant tozoya koloba eza teke parce que toza famille ya Tshisekedi ou bien toza baluba sope toza ndenge nini kuna non tozolobela Congo eza mboka la biso nyonso tu sope basali mabe toyaka awa tolobeli mais awa wabino kaka non Congolais na do mutema do rando boza bato rando non bakatange misusu bofungola mitema et puis bizarrement ba communicateur ya bato wana ata mutu moko ta publier na ba page na bango bazolobela ngwata même ba journaliste do degré ya kimutema mabe ozo sentir que non ka nzambe na ngai non c'est pas possible quoi au peuple ndenge nini oyo sikobo makambo boto ko progresser ndenge nini bino bovandi awa bato ebele na ebite ata kimutema mabe yango bozalaka nango tusa wana nauti kotia video kuna lobi pona makambo oyo ezosalema na Lubumbashi centre hospitalier ya munene bauti ko inaugurer yango kuna centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo et puis poser pierre ya liboso pona construction ya aéroport ya Lwano ya Sika ne bomona ki batiaki même maquette wana na babiloko msusu ebele ba inaugurer kuna wana mais na ba commentaire ozomona batu kaka non atako duki mutima bango bozaka nango non eza kutu yete eza projet ya Kabila yango à chaque fois soki kaka ba inaugurer loko mo awa eza ki projet ya Kabila yango Kabila ayaka la konga ka pona ba projet bino moko awa bozoganga bozoloba non Tshisekedi kaka ba promesse ba réalisation kutu ezo salima ba inauguration pe soki salemi bino moko non ezalaki projet ya Kabila pendant 18 ans kaka projet donc bango ba yira pona projet neto mona projet 5 chantiers ate loko moko te ate donc ezalaki kaka projet na projet non bofungola mitema air moko tant tozoya koloba eza teke parce que toza famille ya Tshisekedi ou bien toza baluba sope toza ndenge nini kuna non tozolobela Congo eza mboka la biso nyonso tu sope basali mabe toyaka awa tolobeli mais awa wabino kaka non Congolais na do mutema do rando boza bato rando non bakatange misusu bofungola mitema